Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence, c'est Tolé Kanambonda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission, messieurs, au 500 sur la Makambeta Limboka, Maskambuya Ndenge Ndenge. République démocratique du Congo, Mboka Tozola Mouka, chaque instant, ba problème zo botama. Au comment on a les besoins de solution, Nakamwaka tout. Nakamwaka. Problème au Bima. Au moment où on a une solution, au moment là, les campus comme Bibara, c'est vraiment la vie ça sur le cabez et tout fait à l'Ibosso et après tu sais quelqu'un qui a bon ça que tu as la réponse au problème de Lukaka. Congo yangai, Congo yayo, Congo yaye. Beaucoup le Bimalo qui nous bota Congo, même bota Congo azate. Merci Yves Mbumba, merci Poupon Ikoma, merci Ziko Mayamba, merci Henri Ikolo, merci Benjamin Kilouga, voilà. Et monsieur Bandier, monsieur qui tourne dans le baquet, Tika télécommande ce que vous allez puisque tu sois le Makamingo Italie. Apport, il y a jeunesse face à ma politicien. En plus, ma politicien face à ma jeune allélu. Le loyo, tout le temps, la carte à Congo, ma baie est côté à trop, ma baie est côté à trop. Dans le bien que ma baie est côté à trop, et côté à trop. C'est comme si nous sommes un civisme, et ça va le sous-souter. Mon colo est pas le sous-souter. Peu Mikolo, même par sous valeur, il va quitter. Le oyo, même babi qui est la gratuité de l'enseignement, mais c'est comme si la classe. C'est parce que les parents la bango parce que la classe. Donc, tout ça mené vie mon kobe. Donc, l'habitude sur la loi d'Italien, ou tu vivre dans Zamba ou comment. Mais nous sommes dans un pays purement démocratique où c'est que tout le cas organisé mentalité la biso de manière que tout le Congo a lobby. Le temps de Tambolaka, au comment on a un train, au matin à train, on s'en est second comment on a train. Est-ce que tout le gâté banani basalaka raiwana? Oh le long on a un train wana. Mais le long on a peut te keni, to tika nini et pas ba oh bazo na simba ngana yo. To yebite nini ya organiser pour le Congo et bonga. C'est dans cette optique là, tout ça qu'on est là à chaque instant que Congo et ça qu'on kufa, Congo ça qu'on zina mabulu. Congo ça beba. C'est parce que naba o bazaka ba institution ya mboka naba o bazali diriger biso kotaka na ambiance moko ya koluka ko boma Congo na mabe na misala na makanisi pe na bizali na biso to le kana bonda ezali émission on interpellaka mutu nyoso tutabi mutu surtout ça veut dire c'est quoi naba bazaka ba institution ya mboka ba gouverner naba bazaka biso o to na institution ya bango tous. Nous devons aimer ces pays. Ceux qui ont dit Congo, ceux qui ont dit Congo, Congo est le musikate. Et on appelle ça toujours un 5 ans. Et ça la carte de la émission. Tout le monde manière ni essayer de vivre dans le moral de ce que nous avons Congo et que les liboso. Et monsieur Olembi, moi Namboka, Azali, président jeunesse moderne, Azali, acteur Moko la carte ba. Parce que Mboka, on coûte la carte sport, on coûte la carte politique, on coûte la carte religion. Donc il y a partout. C'est parce que jeunesse a sali partout. Quand on a jeunesse, tu coûtes la carte église, bazali. Même la carte kuluna, la jeune peut bazali. Tu bois, tu dis que la kuluna cravate peut bazali. Parce qu'il y a des gens qui Mboka à chaque instant. Tu peux marteler parce que c'est bango. La carte kuluna cravate peut jeune bazali. Baye bazali kati na misala ba sisi mboka jeunesse bazali mwana mboka c'est ko yamba yo to kutana kala bamvule le kana to zaki d'abord ngalo na ba chaîne to tamboli de lo oyo te so kutana ngalo na kati ya Apsi télévision. Bonne santé. Premièrement, mon frère Alain Dewa, merci de m'avoir invité. C'est votre plateau d'Apsi TV. Et la première fois, mais na félicité quand même na moni chaîne Kitoko, na félicité au Makasi. Yoebi Weza Moussa na biso to banda depuis kala en plus to continuer nango to vivre nango jusqu'à ce que to mona ke mboka oyo to kufi to ebi ke bana biso to tiki bango na espérance to tiki bango na conviction na espoir ke ba papa na biso ba yaya na biso ba bundela ga biso bitumba moko lelo biso to vivre beauté oyo. Donc c'est ça na pesi ba ndeko nyonso ba olanda biso na bandaku ba mbote na bino place bozwami émission yango to le kanambonda. C'est pour la première fois na participer dans les ala show. Dans les bibliothèques Bob Gegombe
Alors on s'est présenté la qualité aux gens parce que la vie ça fait longtemps. Le temps que on a plateau sur la maître Bob en qualité de qui et qui est maître Bob. Bon, premièrement, maître Bob aza kinois né Gandhi, moi na soda, moi na mbila solo na botam na kanchachi. Passion tellement zalaki ya rusunga mboka nde tokota na domaine na jeunesse. Domaine na jeunesse eza na kota ballet, eza sport, eza culture, eza politique, eza nyonso o etali jeunesse biso tozana. Comme état expert, ngana lobage naza expert, naza na conviction que je suis expert na matière wana. Donc toza expert o lelo mboka il faut ezwa mayele na biso ata muketa na service ya mboka omona changement. Po nyonso ezolega na mboka na biso eza nango ba makambo te ke koyi kusila kate. Nyonso ezoleka kusila. Nyonso ya malamu pe koya mais osenga na bateau bayebi masolo nde tobenga ba nyonso ngana nyonsologue pona yoka bandeko musuna ba TV o ba nyonsologue ba komi mingi. Oui, pour gérer ces pays il faut être nyonsologue. Faut koyeba domaine nyonso. Tout le monde a ministre mususu azaina na hydrocarbures batindi etam na enseignement batindi na culture mais ministre wana soka yeba gi nyonso te au moins te ke botinde ndake ndeko yiba mosolo à l'état ikende ko yiba kanyaka akende ko mela supu oyo toboya monite ka kozala na connaissance en place botindi ete. Donc muto aza nyonsologo ayebi makambu tango tindi sur terrain akozala expert a donner ba solution à ba problème au moment que makambo changer. Net biso ba oyo soko pesinga mission ezake pona peso des solutions. Pour expert aza bongo, expert a étudier ka terrain tango pesi mission a étudier terrain a pesi solution na réalité wana. Donc c'est ça au biso toza lelo jeunesse moderne azo travailler au sein à jeunesse pour lobby to meka ko pesa na mboka ba cadre ya malunga. Pour lelo ti mboka ndeza na dimension toza lelo boye pour jeunesse population te na ba population te c'est les citoyens congolais au baza na droit ya ko voter nde toza na ba citoyen te au ba ko pesa mboka ba homme politique ba valeur où il faut ba gérer mboka mais biso tellement tozana to ko continuer na sens wana te ya ko pesa bateau bazana valeur te na mboka. Donc il faut to la musa population to la kisabango ke bateau to votaka nde bango nde ba gérer mboka oyo et surtout les députés parce que tozana na pays moko ba pays moko démocratique. Ce babi la RDC c'est une nation démocratique dont les pouvoirs y est exercé par les peuples et par l'intermédiaire des députés élus. Et ça la différence na dictature. Donc le long des aboé, ceux qui le lot tozo ponaka kaka ba député à malonga te tozo pesa na mboka e banda ko échouer kaka chaque fois. Toko ko ganga, toko ko belela, toko zo même Jésus Christ to na to tie na Congo. Mais ceux qui te pèsent ba député à malonga te ko ça le côté. Très bien. C'est ça. Voilà. Nous sommes avec Maître Bob sur la seconde du Cambo, le comportement, les sécurités aux Alanango, tu peux mentalité, tu peux mécanisme de la pour Congo et soit responsable pour gérer Congo avec honneur. On ne doit pas toujours se laisser faire. On ne doit pas toujours manipuler forcément quoi libanda pour dire que non, nous zanga ba singa ba kamba Congo non. Tu zala bango quand tu as jeune à l'élu, tu peux catcher par cannabiso, mais l'autre zanga d'abord bolingo à Congo. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de manière que la jeunesse est à l'élu le pas cause la bolingo à Congo voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière que bah jeune peut voter l'élu à ta comme député, toi comme sénateur, toi comme chef de l'État, toi comme mon conseiller armée, toi comme mon conseiller magistrature, toi comme conseiller entreprise publique. Comportement qui permettre que Congo ait avancement. C'est ça on te reçoit par rapport au comportement et biso ba jeune ya lelo. Ba jeune ya lelo to ba jeune ya lelo zanini. On appelle ça des jeunes. Mais dans l'église tam fio jeune musu ça petit na ngai. Mais on appelle sous cadre d'entreprise. Tu peux appeler député, tu peux aller dans la situation moi quelque part. Vous petit na ngai. Ba jeune musu ba jeune ba vieux na ngai. Alors biso tout circuit à la jeunesse voilà. Ni to seri to sala pour le Congo oyo ezala mboka ya 50 ans to keto ba keto ti Congo na mboka bata malam. Voilà maître bon. Tant que total là, tu vas d'abord les politiciens. Parce que d'abord le homme tout, à comment on peut ça regarder la politique. Parce que ceux qui peuvent nous connaître cocoso,
tout regarde que dans la politique parce que Moutazo lia bien terre, Azo bien terre, Azo vivra bien terre. Alors, par conséquent, nous les fixés vers la politique. C'est parce que pour nous, c'est quand même gérer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les politiciens sont capables de surmonter des dégâts autopass, pour le lobby, jeunesse à cause de la faire, voilà tout ça qui toque. Ndekonangai, lelo na woloba, lelo ezana koko so makasi. Toyo zo isusu ba cadre malonga na mboka te parce que yo yebi biso toza bato né grandi na ville à Kinshasa. Toyebi bato nyonso lelo presque à 90% bato ba osala politique na mboka na biso eza bato ba uti na pouvoir à makila ba bomi ba congolais ba sali ba rébellion mais bato wana o ba bomi bato o ba sali ba makambo mabe po na mboka mais lelo bango nde bazo gérer biso. Vous croyez que le Congo bato a ça ba rébellion là à part bango est-ce qu'il y a encore d'autres personnes parce que attends on que on va ça la Mobutu. On doit pas toujours dire que le moment où tu as pillage, la marche et autres tout cela. Mais est-ce qu'on peut vraiment se rassurer que tous les jeunes, quand la politique, parce qu'on peut ça Congo, et c'est un lobby basali. Et c'est un salaté parce que politique, on a tout ça, on a des ordres. Démocratie, on a tout ça, on a des ordres. Même ceux-là qui gèrent la politique, on a des ordres, mon frère. Tala lelo, mon nez to komi, batutu ba obéira. Population a sanctionné, mais population tend à sanctionner. Et ça, citoyens de sanctionnaka. Population a englobé tout le monde, même les adolescents, à partie de la population. Mais ce sont des citoyens congolais de sanctionnaka. Le motif na biso idéal les ake to former des citoyens to comme na citoyens capables yako yeba les bons et les mal. Ceux qui ont la capacité on a tu échouer toujours mon frère parce que bateau ba politicien autour bango ba komi ba homme politique pour politicien aza homme politique était nga inde za bonavina na tika Hollanda politicien te na landa ba homme politique parce que politicien azo jouer pour défavorable à ba homme politique lui il est là azo luka a musuku na ba to ba gérer atalisa ke ba gérer mabe po yepa ya kosala donc nga na tala wana te okoma na tala bateau bazana sens ya ko gérer biso. Donc, bato wana nde baza na pouvoir ko changer mboko. Mais ceux qui population ayebi likambo wana te, toko échouer à 120 000 fois. Toko kende liboso te. Donc, lelo, même na ba TV lelo, na landa, comment on sala nga passe. Toko ta na ba débat inutile. Mututu azoloba, mututu ayebi nyonso. Alors qu'avant qu'on loba, na makambo etali mboka, il faut en connaissance. Yango, président moko français kala kufa le général de Gaulle, Charles de Gaulle, la politique est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux politiciens. Donc, politique est une chose moko sérieuse au bako tiki la politicien té. Donc, le faut total ça na ba jeunesse à mboka ki. Il faut pas beaucoup plus bataka misu na ba politicien. Beaucoup plus mis sur la regard na biso za na ba homme politique ou bazo gérer ba homme politique et ça va député ba ministre ce sont eux qui gèrent la République ceux qui te retale la bangote mais la bazala oyo boli que le muto comment manipuler na 5000 francs na copa loso na polo parce que na cadre ya nzala o kota mboka vous croyez réellement que congolais ko se laisser kaka ke abiki non a de akanga esprit ki abiki voilà la caractère na vraiment un muto a ko mangana sika malonga. Parce que les hommes, on voit, ça se voit. Les Congolais sont manipulés. Bientôt là, d'abord, on commence en 2023. Et surtout, tellement de politiciens ont voté, on les a fait un hémicycle là. C'est donc la promesse qu'on va payer ça. Jamais, attends, la loi moko ezali dans faveur de la population, c'est qu'on vote en côté. Et puis, tous les gens qui ont des vacances parlementaires là, jamais ils sont dans la place de mon pays. Ils ont des éléments qui permettent que tant que zonga ba ko bazonga ba fakat parlementaire bango mi zela ba poto zela ba Afrique du Sud zela ba Dubaï. Est-ce qu'on peut croire réellement que la carte politique de zela ba politicien o ba ko tombola ko o je sais ko ça bango espoir sur bazali ndo na ngai dewa na ebiso ndeko moi ba to ba sa politique na mboka na biso lelo mingi ba parachutiste. Mais on fait comment maintenant? Oui, puisque tout ça pour la Yango nazo bisayo. Yango nazo bisayo. Système bango ba implanté déjà et ça trop fort poto
déboulonner en gros. Et ça c'est un nini sensibilisation to kota en plus lelo ba association et à la réalité. Vous comprenez? Association na terme il y a association. Au nenga article 37 de la Constitution et sengi biso ndegwale dewa yokana tangelo article 37 et lobinini. L'État congolais garantit la liberté des associations. Le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et citoyens. Vous comprenez? Wana association. Ce que tangela na Congo lelo, to wana ba association nini? Lelo yo tamboli pour bamboka bapaya. Lelo na ba pays étranger lelo. So okei okuta ba parti politique mukie. Ba association où ils ont pour le développement mboka pour l'encadrement mboka ils est belé yango mo ba pays on les développer mais biso lelo ceux qui lelo sali association aucun cotisation na parti politique moko alors que ce qu'on bateau l'association et le longo après accompagner dès comme c'est quoi accompagner parti politique bateau ba outi bazamba ba na politique moko boye il y a chiffonné, politique chiffonné. Sur Italien, on a politique normale, des photos. Tant que vous avez excusez-moi, tant que vous avez bazamba, tant que vous avez population, vous avez différencié par rapport à quoi? Différence c'est ça que différence c'est ça que tu as un temps à Kinshasa, tu as ça politique à Batumaele. Tu as un temps à Kinshasa pour biso temps autre mers. C'est là kasi yango kasi na ebisio. Yango kasi na ebisio. C'est une émission que et là va liboso photo ça il faut banda contrôler na nous ville à Kinshasa to eba qui est quinois qui ne l'est pas qui est congolais na nyaza congolais congolais pas c'est pas Kinshasa te yango kasi ngana otala na okana ngai ngana bavana ya Lubumbashi te na imambole na Lubumbashi te yango mo na kala yango mo na yoka sikoyo vous en tant que président de jeunesse moderne là vous avez président jeunesse moderne ya quinois ou bien président jeunesse moderne ya Congo Mobimba naza ya Congo Mobimba mais eza basé na Kinshasa parce que Kinshasa eza socle de développement ya Congo ceux qui le to réussir quoi encadrer Kinshasa base à l'institution ku totie musika eza place oyo ndenge to banda vivre kala Kinshasa mutabanda opesa go na makambu au moins la province ezui même na domaine ya bale. Donc Kinshasa mudeza na ba équipe malonga après ba province ezolanda lelo siko ekomi eza subongo te Kinshasa comme na pourriture parce que toyambi nyonso toyambi kosoto nyonso maintenant au fond fruit à mabeni ozo constater actuellement les alliés place ya bazo kama mboka tout ça place ya bazo za libeko est-ce que bazo kama mboka ndeko na ngai dewa omoni mboka na biso eza mibeko de abatia bien établi même ba constitution na biso toza ici na place au toucher te exactement toi na place au toucher te mais au sengani ni rigueur batunini o baza sur le terrain oyebi mboko ezopesa valeur de voilà mboko ezopesa batu valeur mais bayebi osale la valeur wana te mboko epesi nini ozongisi pona mboka o comprendre de voilà le likabo je bakato ba mukeza lokalo to landa ndeko singi pulu la to attaquer le président Mbosso awa que bamvula salle la politique mboka nini c'est ça pona mboka ce sont nos papas nos koko il faut ba pesa ba la kisabiso nzela malamu moneza mama moyibi lelo il faut to kota sens patriotisme tant bati bolingwa mboka bolingwa to linga mboka c'est comme si mboko yo to komo mona ngweza moi tremple moko boye to le kaka alors que za mboka ba koko na biso batikeli biso il faut to lakisa bango place bazali na mboka ba wei place bazali to lakisa bango ke batika ki mboka e pa ba ya ba civique te c'est comme si lelo mboka comme na maboka ba civique to ko sala rien tala mboka ne comme partout kuluna na mabe lelo jeunesse lelo kuluna zo ba kuluna to za ba kuluna même ya machette na ba kuluna cravate partout lelo comportement est adopté surtout d'abord la population to bien citoyen population au lieu ba comment le ba marcher pe ba politicien les colons nzala alors conseil c'est que population ko uzala ngo le au poto ka to na Congo ya lobby ndeko ale ngana osenga na ba leader d'opinion babima na matolo babima na basupu ba leader d'opinion babima na kanyaka oyebinga na époque à Joseph Kabila j'étais josephiste kabiliste mais na tira lolia na bato Kabila te ngaza na ville yo yebi place na boulonné ezaye ba na omona batu nyonso ya mboka ba jira mboka na banda ozana bango na omona bango mais na tika olia na bango te parce que na yeba ke ba oboma mboka oyo ba oboma chef de l'état parce que tout
tout Congolais a l'obligation de soutenir l'institution président de la République. Parce qu'Azaye Moko, le chef de l'État n'est pas un magicien. Ou en même temps ministre des Finances, ministre Nini, Aza, topé sa moutou charge naïe. Le lot vit les autres koufa. Pour tous les citoyens, qui charge n'y a pas Mokonzamboka. Charge n'y a mboka tous opé sa Mokonzamboka. Alors que tu as charge pas Mokonzamboka kakate. Par contre, la volonté politique à ça, mais ça va accompagner à Malonga. Mais si Kabila a réclamé 15 personnes à Malonga, c'est aujourd'hui ce que Félix Tangotika, Oyoga, Sabiso, qui a joué pétam sur 20 à Malonga, tu peux on en a déjà. Tu as kinoa né grandi to yebi nga moni batonde ba bot na ba bot sa ba boro na yo yebi nde to moni bango po nga zaina kanchache to bimi le 17 mai na butua donc to moni nde ba ye to moni pe ndenge ba s'installer nde ba comme ba bourgeois biso to tika liga aboy vous comprenez donc c'est que lelo il faut to abolir arche bané ko sala ki ya maltraitance wana ya peuple comment mboka to vanda boy mboka mobimba ba étranger ka nde ba se retrouvaka biso ba kolomboka atozo sala place à bien o se retrouver kaka te lelo mututu akomi koma likolo ya mibeko okomona kaka ba bazo kamba biso ba yebi même pas pour respecter code de la route bango pour la presser là, à cause de embouteillage, à vu sens contraire, tu bien dans sens inverse, il y a un qui. Bah oui, après on en est dans le ciment. Quand on a besoin de Mabiso, bango on a besoin de casser impunité. Au lieu côté bien la citoyen, tu bien une population. Bango, parce que tout ça bon Mabiso biso, ba machette, ba kuluna, ba comportement moko oza malongati. Ko ça ça dit surtout ma belle surtout wana. Tanto luka bolingo ya Congo ya lobby. Quelles sont les stratégies autour comme de manière que tu changes ma comportement tu eba que Congo ezo ko appartenir à biso ko kufa to ko bonga koza biso to ba responsable na yango le wale doa moni lelo pomboka we changer singa leadership à Mokonza mboka ya makasi atoyebi à l'époque Mobutu toujours en époque Azaïe moni Mobutu azwaki mboka un peu na désordre tant azwi mboka apesi leadership citoyen so koma ki droit biso tout na ebité lelo ata to kofinga Mobutu ata to kofinga Mobutu 120 150 000 fois voilà mais le droit de l'homme ba ko to longwa na système ba droit de ceux qui droit de nini wana lelo ba guerre ba Russie na ba Ukraine ozotalisa biso makambo belé to komo raisonner ba makambo susu donc la souveraineté ya mboka e jouaka na makambo nyonso lelo ko pekisa fachite atelemela ba kulu na o bazo boma biso sanction makasi pour droit de l'homme ya qui droit de l'homme moko siko droit de l'homme wana et ye kaka pona na muto yo oyo azo papa ou bien ye pona batu nyonso po muto azo papa ou azo zokisa yende siko mona droit de l'homme ezo kotela alors qu'il faut que batika mboka epesa ba sanction makasi batika mboka epesa ba sanction makasi pa ba kuluna wana bato bazozokisa bato mais so siko lelo mboka lelo to komo banga bango to komo banga mais lelo c'est maître Bob on voit réellement s'il y a des politiciens oyoyo bango réellement ba comme peut utiliser même le pasteur ba peut le utiliser même ka ba jeunesse wana par rapport aussi à ba ya ba kuluna ka ba kuluna ba tam sama ko ba garde na bango comment la police a quitté le sika moko boye akiti masina akiti kitambo mais ba gardien na ye ba garde na ye wana tout parce que beaucoup plus parce que nani balo te libérer ba kuluna ba simba machette wana mais quand la politicien ti ako ke demander ça que suka mandat na ye atikala jamais reformer ata mwana moko comme c'est ici dans la société lobby tout le bani est-ce réellement tout ça qu'on détruit Congo mais tout ça kanga ba situation mboka na kwa moko le reste pas kufa mais ndeko de wa omeni mboko normalement prochain maintenant l'autre question pour qu'on a dit yo était reporter jeunesse na lingi o éviter la caméra voilà éveiller conscience à jeunesse éveiller conscience na bango on doit pas toujours aussi kala kaka kedo à tout moment quand ça marche bien marche pied il va politicien c'est là pardon excusez natali bino ba dekolanga yi lelo o voto ye barake mutu tout azala devoir pe azali na ba droit na ye Congo oyo soki yona ngai to bongisi yango to bongisi yango te to bituna kalelo oyo tango ozali jeune o mi pesi vie na yo na ko simaka machette na ko laisser ba boti na mbonga machette
Donc, les ça, moi, si tu as un machette, vous croyez qu'il y a un peu de monde qui est le bon pacanayo? Et ça passe comme on a que Moutou. Oh, mais ça, c'est machette comme l'âge à 50 ans. Et ça passe. Si à même âge à 40 ans, parcours les gens beaucoup plus, c'est ma prison. Alors, c'est ma machette, voilà. Les gars, la biso tout beaucoup la banda. Oh, papa, tout le monde est bandima que moi la banda comme ça, voilà. Pas beaucoup la rabango. Les politiciens, on va à tout moment vers biso. Vers bino, mais aussi ma machette. Bon, tout d'accord. L'homme va repasser sur 5 ans à Kozonga. Mais yo, après le 10 000 olé, l'homme va une machette. L'homme va passer sur 5 ans. Mais alors, vina yo pendant 10 ans, le Kozala, nini. Ça va mettre Bob Awa. La ligne, tout comme la maille, les gars, la bidon. Tout le monde puisque la police peut avoir 5 000 francs, voilà, après 10 000 francs. Attends, Koulou dans le col là, yo. Mais il y a Koulou en cravate. On le pour le barrer comme Baranini. Quand il bat, il peut faire les insultes. Le comme un détournement. Mais ça, moi, il le col là, yo. Parce que Monga il va Mboka. Atikala jamais, même quand tu as ta toilette, Bobo. Ne fais qu'il faut faire 200 fois pour tu as besoin de la petite besoin, bien grand besoin. Dans le village, il y a un chef de l'État sur le baquet. Tout le monde a développé 45 territoires. Et bien, les politiciens vont se passer dans la ville qui est à au bout de Mungo, Zali, Mouya Zali, Mouteka Zali. C'est là que c'est quoi? Moutoura Moutou, à la village, il y a un territoire. Mais les gens qui sont députés nationaux, ils vont faire un si tu as un peu de ministre. Mais dans le cas où il y a aussi au sali, on peut permettre que l'État aille pour développer ce qu'on a. Par contre, les fils qui à ta école, tôt, la baille bazar qui a fait la ça. Bana on va mettre on a bien la cima. On va les regarder que venir concater. Moi la ligne on me dit que tu t'attends qu'on va obiquer au cadre centre de formation on mettre bana 10 pour encadrer bango. De même manière aussi même pasteur et ba koulou na bazali. Aso pas les jeunes, on va encadrer bango pour ça va évangéliste soi-disant il y a le kuta. C'est pas ce qu'il y a utilisé l'esprit à banana pour la bonheur naïe. Donc on va le pasteur a besoin ça là. Quand il y a mon comme un solo mais bandimi ba bon raté. On met tout le raté à la caca de voyage le 1er janvier. Si le 31 décembre au balité, au voyage jeté. Non, tout le monde a l'organisation de l'église. Maître Bob, il y a une caméra. Tant la jeune, il y a le haut qui encadré. À part nous, on va politicien, parce que la jeunesse, le haut jeunesse, la jeune, va passer sous confiance. Nathalie Bino, bande wonanga ba jeune au Bolandangai, bo pesa sous confiance et pas moutouté. Bo pesa moutou confiance té. Confiance. Bopes. Néonangaï. Le Congo, tokomi na compatibilité ya ko zana ba modèle. Pour le lob de toko la boy fa to zana ba modèle. Biso petan tozo kende balé qui peut bazoya ba moni biso to tire ba modèle na bango. Ne continuité mboka ezala bon mais comme si le lombo na biso to zana biso na ba modèle tant plus to trouver normal mboka ezangi repère ezangi ba to malunga na mboka. On trouver solution. Solution eza bisonyoso tozo faire partie na solution mboka o. Na peso exemple moko lelo bano lelo bazana kikulu na lelo baza bano biso to boti. Baza bano ya ba papa na biso te po biso toza ba kuluna te. Bano biso to boti lelo baza ba kuluna. Preuve aneso to keyo moni bana mo ba 11 ans ba 12 ans ba 13 ans bana miki. Donc bano biso to boti nde lelo ba komi ba kuluna. Et sa responsabilité na biso, tu abandonner responsabilité alors que tu yebi l'état déjà abandonné la responsabilité na ekala. Pour liboso ezalaki ke soki ndaku ba parents ba abandonner responsabilité, l'état mtozo responsabilité. Mais l'état le rôle abandonna kala. Parents peut akoki isu ko za responsabilité te a abandonner. Ya to kute na fena kuluna ndeko na ngale. Ngana yebiso nga koli na tanto bimika na ke KV. Biso to vani na cave to koli na cave to créer cave lelo to bima to tika histoire mais biso c'est to zalaki c'est wane zende ba shegi ba pesi na biso ba shegi biso c'est na biso zalaki ba maître ba ekira ba maître net na peso dispositif a cave nde zalaki so ke kota ba sayo kuna kota ba cimetière ya sayo okuta kuna évolution zalaki oye na katikati na cave na nini na shaba na force shaba katikati wana okuta mu componer zalaki wana bola ime zalaki wana OK kota ya balikolo kuna kota victoire kuna okuta madesu omoni ba ekire zalaki ba jeune
ba maître ba sali moi staff na bango na ndenge ba kikulu na te ba sportif voilà mais tant voilà mais so OK côté ba ya bani okuta ba Kosovo côté ba victoire kuna Kosovo ba Buchin ba nini ba maître ba ça moi ba staff na bango na ndenge ba ndeza ba staff voilà mais après wana nde vaga ba petit na biso ba les indiens de KV banani ba ekobima ba samouraï bani ba leki bana ba leki vous comprenez donc ba phénomène on a précis là c'est facile mon frère possible bazo ba expert net biso biso to ba expert vous comprenez déjà auto sala yo ba stade to kota bani partout to ba expert to yebi ba vaccin ni ko pesa po elo wani sila bazo ba vrai jeune quinois au bazala idéal du domaine ne betolo di série mobwe ngiri kave série mobwe comment na phénomène katakata ba okata batu ba nini mais tamobwe ba ko kata momi mobwe azali na zemi mwasi mobwe azali na zemi mais elamusa kave ngiri ba marcha phénomène on appelle moko nie esila lelo pendenge mo pokulu ne se akishasa ifo biso moko totelema po bano ba osa kikulu na ba uta na ba parler na biso toza complice ya makambo ezo sala biso ba kinois toza complice kinois yo moko za complice ya kikuluna tika kolanda o général Kasongo toyebi de la police na biso bana ba matériel malunga te mais pourquoi to pesa ba musala très bien voilà merci beaucoup affaire tali kuluna ezali yo nanga to soto sili sango regret bakaka zalaka à chaque essai il y a des forces to atakaka ba cours des tribunaux ba magistrats surtout oh bakanga mutola ba memie na parquet ticket mais c'est normal parquet fatikae c'est parce que parquet il y a pas un plaignant zaté on t'a rechargé kulu na nazalité parquet kangi mutu oui parce que policier a aussi caé mais parquet pas dans la prison il faut mutu azala charger la infraction pour permettre que ba sanctionner yo ebi ya kataka pour que le kombango okende parquet aussi caé de même manière ba kuluna oyebi ke moi et ma mari à la kuluna mais ma mari oyebi ke bokola moi na kuluna mobo makena ndako pourquoi l'état ba responsabilité à partager ba parents mingi le oyo ba koma ba chômeur misala ezate kolia na pasi ba koma pe ba moko ba irresponsable ba sala ba bando de famille moi à 13 ans akomi komi lukela kolia na ndenge na ye même moi à 12 ans quand tu dis l'enseignement pas la zone d'été nous avons mis la ndenge nae ya moi ça comment ndumba ya mobile ya comment na chèque écoute le comment kuluna c'est grâce à kuluna ndako za 100 fois 200 fois pas luka ayi na mbongo pas celui Thompson yo ba mande to pa parler aux SNSMO yo ba Thompson voilà est-ce que réellement aux ala souci luka que mon être vu comportement wana de salaka parce qu'il y a moi to ma congoté la sécurité ba que aux papa aux parents aux maman nzala to pasi etika yote o solde mwana na yo na ndenge ya mabe tango moni ke mwana na ko kate pese na l'état aux ba responsabilité ebele malgré oboma kingabwa kala mitu ko bela ko kanga bana na mikeli banda mais le l'état soit ba responsabilité na yo l'état ce que nous avons ko kate à 100% kabolo la responsabilité on na ba kinois o ba bi kitsa normal ko mettre ba zoloba et en plus ba on je bebele oyo c'est ba miyibi na bien 3 fois les obima mais ça me sert à rater c'est juste pour cela ba détournement ba mongo yaka ko kele ba on jama lamu ko se focaliser pour aider la jeunesse maître Bob Yazali maître Bob na nous surtout tout le ba le loyo ba responsabilité à partager en tant que maître en tant que président aussi de la jeunesse moderne. La ligne autant la siko d'abord ba bazo kamba mboka malgré le ba parents ba le ba passer ba bando ba famille suite ba difficulté et autres conseil ni ko pesa bango face ya ba difficulté wana pour ko surmonter et en plus l'état o ya biso le bazo ko accompagner chef de l'état à 100% malgré beaucoup mboka azala bolingo ya ko sala pour mboka balamu conseil ni ko pesa par rapport à tout cela. Ndeko dewa conseil na mboka na biso
moi na mboka na biso conseil pe bat balingana bango koyoka te mais toloba kaka po toloba kaka mais conseil ba yo ebi banda biso bandi ba boulot toloba yo ebi tozali na domaine na sport to lobby to sali ba lobby to sema mamutu po to changer kasi yango moi tant to longwe même tant to longwe football moi te que football pe kufili donc on comprend na ebité mboko sokeni wapa dans des aboye mboka oyo zo senga kaka conscience ezonga to reconnaître que za mboka bakoko batike la biso montant to hymne national responsabilité totanga hymne national totanga hymne national a mboka totala ba phrase ko mama ne pas batomayele phrase wana to tiango na mitu na biso to salela au moins mboko eko changer lelo même lelo ba ko mo bangisa biso mo to ko mo tambola to mo banga o ba wande ba côté biso ndeko dewa pourquoi ko bangisa ba kinoa bon ba kinoa dia ba banga nsala déjà ko mo bangisa biso po lo to ko mo banga ka nsala on comprend na Kinshasa mais si ko ba mo bangisa biso suba ba Romeo ba Rwanda alors que na Kinshasa Rwanda ozo isu pouvoir a te yo yebi Rwanda zoka pouvoir pona kinoa ye mo ka boya ki Mobutu kinoa mutandima ke Rwanda yo zo pouvoir mais lelo Rwanda ozo isu pouvoir te batika ko bangisa kinoa batika ko bangisa jeunesse ke to ko banga ke tozala ba Rwanda pembeni na biso Rwanda mboka mukie bongo est ça ba nombre bato ba rosilisa ba congolais ou bien ba rosilisa ba kinoa donc ils ont une illusion batika basa nde musala ngana osenga beaucoup plus na président de la République son excellence Félix Antoine Tshilombo distraction te papa kolanda te o ba Rwandais o soki nini ozalaki kinoa webi makambu nini o biso tozalaki nango sur le terrain ba makambo to bande ko réclamer oza kinoa tamusu lelo tamu président tamusu amilongoli mais ngana ozongi c'est tamu vient na biso po yebi azai vient na biso depuis quand azai na kanchache mais facha azai master ya pa na Mobutu Kongolo Mobutu facha azai master na ya banda ya mo lelo fachi même kanchache azongi c'est be école ba nini po ayebi place bande ko kota monsieur Salama mais place on a félicité mon konza mboka malgré na kanchache place ezai place entraînement ba soda ba bomango comme ça en hôpital et ça pour la social mais beaucoup plus les cas militaires il faut bas soldats bas en place à entraînement et surtout que on est garde républicain ils étaient DSP de l'époque donc il faut pas à la nenge bazalaga à l'époque donc tozo banga bango en termes matériel en termes entraînement le comment on continue à quand beaucoup de soldats banda vanda qui tongo tipo voilà li pongi na sanzete alors que quand les salariés le lo facha zongi sa mboka nenge zalaki ba défiler zala to mona armement ni mboka na biso ezana ngo ça la bien dewa. Comment tu vas vendre que tu vas te faire ta lisuste mboka to défilara lisuste mais tu vas nombre ba militaire tous en ondenge to ba ndenge nini ba soda na biso ba sabiaka le loko mi passe surtout na o ba soda za force aérienne force navale force terrestre to ba lisuste on a ni babiloko wana sila mais babiloko wana ndepé sa biso pour ça ta Rwanda lelo tinda faire face na biso po yebi babiloko wana to zala nango lisuste comment mboka mo to sala 10 ans ba soda ba défilara te c'est désolant mon frère ça pas si mingi pour la jeunesse là yo donc jeunesse ya mboka na ngai na osengaka to garder moral Congo robonga to zali ba banani te bisote to zali la conscience de celui qui a adopté na ebe ke fachi beto comme président mboka alors le sikoyo bientôt au 2023 les mêmes personnes vont encore revenir et surtout à faire des députés. Il y a quelles sont les stratégies ou bien quelles sont stratégies à mboka na biso ezake tangu ba vrai nationaliste ba ozwa mboko ba ko changer makambo ebele ba otika ko mema biso na politique chiffonnée ba mema biso na politique droit. Alors bientôt 2023 ba ozwa na biso na discours auto ebiki ko bimaka ya système kaka ba ça na discours te bango après ça batawa azo yibaka mbonga l'état on est contrôlant d'angaï. On est pas bon à l'État. On est contrôlant ma pango na Dubaï, appartement. On est contrôlant ma appartement puis l'Afrique du Sud. On est contrôlant ma appartement en Belgique, en Europe, avec beaucoup de fierté. Ah non, vous savez très bien. Je vais de l'Europe, je vais des États-Unis, je vais l'acheter appartement au là. On n'a même pas la soutien au Tongata pour être il n'y a pas mal à village jusqu'au où là. Même au Soma, la poteau. 2023, discours ni Okoye là-bas Kinois. Discours du là-bas Congolais. Discours ni là-bas Congolais de Kolangaï. Les Congolais ni Oyo bon ici pour le lobby au ça la relève. Voilà la fourmi. Moi la bokabo. T'as la caméra. Vous avez
président de la jeunesse moderne, moral nini, il y a conscience au de la jeunesse, de manière que l'objet aux ala, moi beaucoup plus na s'adresser na ba citoyen. Parce que na s'adresser na population congolaise, eza batu misusu ba votaka tene ba adolescent na biso. Pour les constitution na biso zo reconnaître bato ba comme na 18 ans. Voilà, na za ko s'adresser na bato baza na 18 ans révolu ba voter. Donc bango na baza na conscience ba ke mboko to tikala kana mboko comme état héritage eza ba biso neti biso boye to za ta na posa ya robeta ba DVT nga pena na ebisa monsieur Joe Biden soki deveza pour na biso kangaka longola ba kombo na biso place wana po to koyaka te tanke ko yango de bango pe comment on il faut te rappeler mon masoni to o mona ke parce que ki mamboka o mona ke mboka to na richesse pour les États-Unis mais ba ki mamboka ba okende kuna pona nini ba infiltrer biso partout même les occidentaux ba infiltrer biso ba décourager biso même mboka na biso. Donc, est-ce qu'on vit la société? Politicien, au lieu de homme politique. Donc, les lois attendent au poni mouto to lingi ba opesa biso. Est-ce qu'on vit la colonisation? Donc, les lois, ils ont senga ke biso ba kolonga bele ba ancêtre. Alors, ramener maintenant la jeunesse dans la conscience que sans jeunesse, Congo bezate. Sans bas citoyens Congo ezate. Donc, sans jeunesse mais sans les citoyens. Parce que les citoyens de baza ba homme constant ba dépendre de l'état congolais. Biso ba citoyens. Donc, on s'adresse à bino ba citoyen congolais, ba ndeko nanga ba citoyen congolais. To te kaka ba voix na biso pa mpambate. Il faut qu'on ait conscience. Les loto tanga mikanda mboka. Ba voix na biso na to pesaka. Eza vie na biso mobimba to pesaka. Les loto tala batwana, les loto tala batu na makolote, totala batu droit aux yeux. Tant ba kozonga lisusu total bango droit aux yeux pona ebite nani député nini obo votaki après nenga kende parlement bande kozonga pesa ba rapport azake lelo ozomona dewa ba job ba mona biso nde ba mbendre baboy ba ebiki to ebi na biso kotanga mikanda te na osenga pe na ba citoyen botanga mikanda mboka botanga ba constitution bon faut pour détruire jeunesse pour détruire jeunesse il faut d'abord détruire éducation. Voilà. Éducation c'est comme éducation bakala. Mais les lois on a ministre les lois atanga ne ba loi mais le nan lo ba exemple ya gouverner na la ville. Azana ba attribution na maboko na ebele oya ko s'imposer beti bato a ende fachi betombo ketelemi. OK la souka. Na ville à Kinshasa lelo. Mais gouverner a droit à fixer même le prix à denrées alimentaires. A droit à fixer même minimum à salaire y a travailler à ville naé. Mais est-ce que banda ministre banda bakimbuta Kolobamala m'a suivi zaté. Kolobamala m'a suivi zaté. Suivi ku tu te ba yebite batanga baté. Gouverner a comme gouverner matanga kama comité pour ça na kata ma commis, ça na constitution mboka. Tanga katane constitution comme en lambeau parce que tozo tanga tanga nga to elio ma mboka be. Na pese exemple mon to ke na suka. Sponsor comme on est normal. Lelo mboka na biso. Toza na koko so moko ekanga biso na ba élection article 70 alinéa D. À l'installation l'article 70 de la constitution. Rapidement. C'est dans la temps rapidement article 70 au monde que article on ekanga biso chaque fois ndeko alendewa. Donc mais yango article 70, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ou à alinéa 2. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction. Et le Rwanda reste en fonction. Et le Rwanda, ezaka te pona Kabila. Et Kanga biso même sera Mobutu. Mobutu a été élection deux fois. Première élection, c'est qui parlement de votaki, na 77. Deuxième élection, c'est en 84. Vous avez dit vert na rouge. Voilà, vert na rouge. Vous comprenez? Deux élections. À combien la troisième élection, il n'est pas compliqué. Comment est-ce qu'il faut organiser l'élection? L'élection, il faut que ça soit na 90. Il reste à quel mandat? Yemo mais tozotanga documentaire le chef de Yemo Mobutu banda lo bango chaque fois zo lo bango même na presse belge le chef de l'état reste en fonction. Alors on note de n'importe quel musée le chef de l'état reste en fonction pour aboyer même au moins musée tangaye makambo ya boyeke pa Mobutu aye a imposango. Tozomi sous Kabila ye le chef de l'état reste en fonction. Tozo kende lisusu lelo fachi lelo moni ba policier mbo na biso moni élection kozala nomination mais bon le chef de l'état reste en fonction. Article le lo va changer en côté. Tosi na pesi mbote na bande onyo so balandi biso
na yo pe ndeko na ngai Alain Dewa na ndenge opesi ngai opportunité ya koleka lelo nayebi ke ndako na ngai à tout moment pour si j'ai au seul comme introduction aka donc exemple vraiment peut-être okota na domaine nyonso même ba code minier oyo congolais kino e ba code minier te so nyolo bani donc mon arabe biloko ele ga biso lokwa ba mirage merci donc mbote na batutu balandi biso mbote na moi na pesi mbote na mama na nga botinga Anastasie Sigi na pesi mbote na commandant Ben ya Gire na pesi mbote na petit nanga Gédéon wana ba na jeunesse moderne mobimba Christelle Nzumba na pesi action ndolo batutu ya jeunesse moderne gouvernement Luboison émission na bino yango to banda kozala à chaque fois pour to éclairer opinion travailler sur la jeunesse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence. C'est tous les cas dans dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Et c'est que c'est un peu Mwanamboka Bob Gegombe Wazali, président de la jeunesse moderne. Merci à Gédéon Kamboudi, la voix de la jeunesse Oya Kwango, et pourquoi pas le président Jacob Mamazeta Mbila et à Mwanamboka Jivel Wetungani Wazali, coordonnateur qui nous peut beaucoup plus dans ma capitale 0 et pas vous permettre à Mwanamboka Gérard Jekoko Moulumba. Merci Yves Mumba, Poupo Henri Kolo et Benjamin Kilunga. Merci aussi à Mwanamboka Boula, c'est un idiofa. Parce que on a un idiofa, on a un idiofa, moi, je vais pour la cadre de tous les Kalamunda. Voilà. Tu vas dire que tu vas prochainement dans le numéro de Bye.